Représenter votre cuisine nanga. Je crois Eza et l'homme qui a de gauche droite té, mon cousin Swadana, azomona quand même. Cuisine nanga est tellement simple. Eza mwamba, nasi bomoni wana, ndembi, piment piquant, piment doux, oignon, tomate. Gombo, ndi balubarango, dongo, ndi tomisana robengango. Donc, bomoni eza vraiment ebelé. Awa to na nzombo, mbisi na biso kokauka, nzombo, yeba boire elo côté. Le contraire ba tokisaka ye, mais alembi peka na nte. Donc ndi bozomona na chaki dana moto pona na avance rolamba mais lokwa alembi na nte. Na chaki ngona mwa mai. Cuisine eza parmi ba éléments oyo ekotaka pe infidélité na ndaku ya mabala. Na tchena no maite elo on a ki mezaka razei elo on a ki maawa izaka ka zei tango zolambela papa biloko mama kozangisaka poivron te kozangisaka litungulu te kozangisaka tomate te ongacha nyonso bien na chaka ndebino oche noko olia te yo olia po otonda te polo bino okal kolamba boye oza obotami nango to oke na babi na bitelo na banzela ya ba kelasi nde oyokoli kolamba parce que c'est pas donné à tous les hommes entre autres moi ton frère et pananga du matin au soir lambaka bouillon. Comprenez-moi na lambaka bouillon. Je suis tellement fort en bouillon grave. Donc on a les légumes le voir qui nous pas maman top moi c'est la génération maman na voilà, biso. Donc on a des côtés na qui nous a légumes mais sinon de moi-même pour ça la sauce na pourquoi katé faut donc une fois j'ai acheté ça na qui maman top a expliqué ngai comment est-ce que tu vas faire ça. J'arrive chez moi à la maison na coca ko ça la moté mais na liango kana esprit à gong ya dongo c'est-à-dire ma dongo la niqué kata caméra ta dia biso to sola dada azo yiba non ça c'est le justice papa biso to lia nanu to lia nanu voilà to lia na ko si vous venez pas yo ana reta nali kitoko makasi mais nanda ko lia soutien tenga comme ça il y a parce que c'était au moins maman non très chers téléspectateurs. Je suis là, votre humble présentateur de cette émission Lobo Kwabakoko, avec moi, votre maître cuisinier. Je vais essayer de vous présenter cette recette aujourd'hui, très chers amis. Un grand merci à maman Martine Toko, à maman Nene Toko, à Christelle et Naomi Chitenge. Je vous salue, les deux sœurs qui se ressemblent. À maître Pacheko, Tchekola Lekola, maman, je te salue aussi. Tonton Adolphe Toko, papa Adolphe Toko, Bali, maman Angèle Toko. Je vous salue aussi. Un grand merci à mon capitaine Manoka. Je te salue. Un grand merci à vous. En tout cas, un grand merci à Tadingalapa aussi. À Dada, l'international. C'est parmi mes invités au Nozana Bangolelo. Merci beaucoup. En tout cas, je vous invite à aimer recette Nanga Oyo. Nazwaki moi ba difficulté belé na émission nga o na monde bato bazobisanga papa zongela émission wana était arabiso à chaque fois donc maman merci beaucoup et puis papa pour la confiance en tout cas merci beaucoup sans plus tarder Djikan on va arriver ici on va représenter votre cuisine nanga je crois Eza et l'homme qui a de gauche droite té mon cousin Swadana azomona quand même cuisine nanga est tellement simple. Eza mwamba nasi bomoni wana ndembi piment piquant piment doux oignon tomate soyez awa plus loin au mona gombo ndi balubarango dongo ndi tomisana robengango dongo bomoni eza vraiment ebelé c'est parce que eza bilo oyo tokozana ba invité baliaka on va être avec les invités aujourd'hui. Donc voilà. Et awa to na nzombo mbisi na biso kokauka nzombo yeba boire elo côté. Le contraire ba tokisaka ye mais alembi peka na nte. Donc ndi bozomona na chaki dana moto pona na avance rolamba mais lokwa alembi na nte. Na chaki yango na mwa mai na sukoli yango très bien.
natie na mai, natie mungwa, et puis natie na moto atoka. Soki atoki nde vous permettre biso to c'est la bino recette na biso mokolo lelo. Voilà, un grand merci na bandeko sur la Julie Bakwa Rolanda biso. Un grand merci à Naomi Chitengi, en tout cas je te salue. Un grand merci à vous. Voilà. Sans plus tarder, na robanda directement au kata dongo nanga na bassin. Na olamba ngona nzungu nanga oyo. Na robanda ko kata ngona bassin. Pour na bandeko peut-être oyo bayebi ndenge balamba dongo te. Lelo na kolamba dongo ya mwamba. Comment na kolamba ngo ya mwamba ezalaka na mwa vitamine moko boye. Et c'est vraiment ekota protéine. Mwamba na protéine, dongo pas na protéine gombo na biso. Donc ça nous demande vraiment papa balira mingi biloko boye maman. J'ai toujours l'habitude de royer bisaka bino bandeko nanga ya basi, bandeko nanga ya mibali, maman Martino. Je te salue, maman Véro Balissa aussi je te salue. J'ai toujours l'habitude de royer bisaka bandeko nanga pour dire que cuisine c'est quelque chose de patience. Sur la passion ou patiente, pour lier biloko ya bien. Pourquoi j'ai toujours l'habitude de le bon. Donc j'ai toujours l'habitude de royer bisaka bino à chaque fois. Papa il faut aller à biloko ya malonga ba maman botika rolé ça va papa biloko botia ba kib manger c'est pas bon à l'époque il y a un moment émission na ngana pesa ngo kombo loboko ya bakoko. Pourquoi na pesa ngo loboko ya bakoko? Parce que à l'époque bakoko na biso ba arrière grand-père na biso bazalaka na kib manger te, bazalaka na mungwa, bazalaka kaka na ndembi, bazalaka kaka na litungulu, bazalaki na biloko oyo biso to saelaka lelo te oyo biso to saelaka ozolingo lambela papa biloko cheki manger. Ça fait partie de biloko ezokomisaka mibali ba impuissance, ça fait partie de biloko ezopesaka mibali ba maladie ebele, ezopesaka même ba na basi ba maladie ebele, ba kib magie, ba goût ndela ina moma kamna ebele eza bien. Épices ba touti yango ekomi poussière ba tient na papier, c'est bien. Mais bah tout ça bah niquer mon machine et commis na poussière. Et monsieur ils a mungwa, ils a pilipili, ils a li poivron, ils a li un tel. Coupi dit tout de suite et tout qu'on sort plutôt bah juillet bah tcheye na likasa tout papier ni bah charawana. C'est bien, c'est pas mal ya rejoindre yango peut-être ko cha nding bazo charawana. Mais ngana zo ebisaka bande ko à chaque fois. Peu comme ndenge ko makabongo bah chara ngo produit chimique. Faut commander comme Marabongo. N'est-ce pas Laura la patronne, la femme de mon ami, c'est-à-dire Laura la patronne, je te salue, maman na Faverdi, Alicia, Livia et Lina, je vous salue. Donc c'est ça. Moi je n'aimerais mieux bolanda recette nanga oyo calmement. L'état na okate la rabino gombo nangai, très cher ami. Natie déjà nzombo nanga na moto natie na sukoli très bien ndenga vandi wana ne bomuna ya vandi na moto otoka wana natie très bien ndenga zotoka wana bozo mona wana natie mungwa bomona nga ya yango natie mungwa nasuki kaka wana te na gombo nanga natie mai natie na moto atoka azotoka parce que azambisi oyo azalwa nguma babwaka eloko moko te na mbisi wana. Donc nyonso balambaka mais asengaka nini très cher ami, asengaka abela bien parce que azape parmi bambisi oyo bazaka pe moi makasi. Le quoi bazaka moi makasi, très cher internet, j'ai toujours l'habitude ya roye bisaka bandeko. Nzombo ezambisi oyo azalaka na moi makasi, azana moi lolengi na ye.
Par conséquent, et c'est ngarasiko tant au lamba nzombo, au tché na moto bien avant, a bandi kotoka bien avant. Allez, yo siko autant au kozwa yé au kozwa peut-être biloko na yo neti to lamba gombo boye gombo asengaka na ye vraiment kotoka makasité pour noki akopanzana et surtout kaza esu ya mwa nguba mukie kaka parce que nguba na nyonso wana bomoni wana ezaka nguba ya 500 francs mais aza pe ebele tokotia ye pe vraiment nyonso te par mesure de prudence pona bandeko musu baotala biso na yebisi bino lelo na olamba dongo batia nzombo ya nguba alakisi bino bepice nanga na kotia oignon na kotia poivron na kotia piment plutôt piment douce et poivron na kotia mwa pilipili mibale misato na koboaka na kati yango ozanga te après na kozwa tomate nanga mbuma pe na kokata na kotia na kati le temps na osaka makambo wana très cher internet na yebisaka bino à chaque fois maman lambelaka papa biloko épice ezala bien so remarquer dongo wana ya makasi kotia yango ti ekobela nokite na nzungu mobali ana posa ya épice mobali azana posa ya épice mobali azana posa ya aliaka légume trop azana posa aliaka ba fruit trop pona ki mobali na yepe nanu ezala bien bokoma lola meli mobali na vivre frais lobi okuna vivre frais en fait mobali azoyi baté akolia biloko nini après. Par conséquent, je profite de l'occasion pour saluer mon ami Tadinga Lapa. C'est Top Média, aussi à Dada International. Ce sont déjà mes invités. Nous en avons à table pour déguster Blo Oyo. C'est-à-dire Léa Kafoufou. Liko na mosiko. Nazana. Na vingse bon ndaku surprise ba bete boyo kutanga na Olamba. Mais déjà bazo signaler nga jacket et pas jika zo signaler nga jacket. Dada na tadi bazana. Voilà, ce sont mes invités. Donc, on a la table pour déguster ensemble. Tout le monde est vraiment. Tout le monde est vraiment. Et où me la kate, très cher ami, très cher internet. On a bino, peut-être cuisine. Mobali, asengaka, alia biloko ya épice. Papa, sur maman la mi biloko azuga litungu, la zuga pilipili, la zuga aïe. Ache bongo, kolingate, koliate. Mama yo pe ndongo zana musano la mbali nuka ochaka bepisa mike bongo nga soki nazaki mwasi na lamba na malewa mobali no ye olie pa na nga a otindo formation awa yango na yebisa bino à chaque fois tant bozo talande na olamba zo papier na biki notala yango parce que eza école mobimba ona la Xarabato parce que je suis maître cuisinier de formation avec mes papiers na INPP, j'ai profité de l'occasion pour appeler ça peut-être recteur na biso ba professeur na sa cuisine mbote et je suis spécialiste dans la cuisine congolaise. Ça dit na yebi olamba bilo nyonso et puis au-delà de tout, ils appellent sous agence comme j'ai dit. Ozana posa balamba na fête na yo, balamba yamba famille mobali na yo, ba yamba famille cuisine na yo, famille mobali ya cuisine na yo, tonde konomo razo bala. Baza e colonie ba lokele. Soki déjà baza ba lokele ngana représenter au cuisine ba lokele ba yamba famille mbali bazaka ndenge nini basaka ndenge nini. Après je vais vous proposer peut-être devis nanga na ebisi ba lokele ba lingaka boye déjà na kata ba lokele fo ba reli folo toto ezalaka eza différent na pondo à limbondo li folo toto c'est après aza grand azaka po ba lokele na bangala bazaka banoko ça dit bazaka banoko ça dit li folo toto azapeka noko apondo a limbondo bazana mwa lolenge moko balambelaka o biso to bangala na yebike balingaka pose balingaka lokese balingaka donc biloko wana balingaka mbembe tout ça on va faire de nos mieux pour nous lambela peut-être bangala soki pe baluba bazana na yebike balingaka sensa balingaka ndakala balingaka bito balingaka chilombolombo eza peut-être chilombolombo eza ndunda moko d'ailleurs je vous promets déjà na kolambela bino chilombolombo eza biloko baluba babino kolambaka biloko banga ba Congo bangala bambunza nazolambaka biloko baluba te je vous promets déjà kolambela bino chilombolombo bokolia chilombolombo bokosepela nango chilombolombo ya makasa moko batekaka ya lokwa tia bulukutu ekauka lokwa tia bulukutu batekaka yango après batiaka yango na mai bon en fait de toute façon jour na kolamba yango je vais vous expliquer balamba yango mbingi na mbisa okauka yi balambaki na nzombote yi balambaki mingi na ngolo chilombolombo balambaki mingi na ngolo soki possibilité kozala osali mpe mikebuka pembeni en tout cas mpona bandeko na biso baluba mikebuka eza pe cher bandeko na biso mpo baluba baza na biloko mosusu baliaka mpe ezaka cher voilà
dongo na biso esili. Dongo na biso yango oyo. Très cher ami. Na yebisaka bato à chaque fois cuisine eza pe sous mayele. Okutala nonga ni na olamba mais so oza na idée te oza na idée te. Nzombo na nga yango na tokisi yango très bien. Nzombo abwaka kata eloko te yeyo na tokisi très bien na chai mwa mungu na bisaki bino. Ebisaka bandeko à chaque fois kolamba ezali art mobimba. Nazu yango na chango na mai. Nazu cuisine nanga, nazu mbisi nanga yeyo. Alembi na ye. Mais le quoi pasaka nzombo. Nzombo aza le quoi nyoka. Donc nzombo azaka vraiment le quoi la nyoka. Voilà. Na wala ksabino ni na wala mabiloko. Nazu nzungu na tche na moto. Étant na ocha nzungu nanga na moto très cher ami. Dongo azana moi lolenge moko bwazwelaka nazana pusa azala dongo azeite. Nazana pusa azala dongo azeite. Na yebisaka bino à chaque fois. Nazala wana pona kosunga ba papa. Yo mutu pozo talanga. Mama, omoni soko sali matungulu. Poso matungulu. Poso matungulu poso ya ai. Chaka ngo quelque part. Et soignaka ba papa libumu. Soki papa za na posa ki tape libumu, ça fait partie. Tokiseli yango très bien. Ameli yango. Atokisongo lokwa ati. Ameli yango. En tout cas, on appelle ça rapide ba conseil plus côté à bateau bazolinga ba ça ba réussite pour na ma santé. Le msambon belé na hôpital et on a eu ça bino bolanda ka émission nanga parce que ba secret zaka ebelé. Bon moni ba makasa pili ba bilo oyo yango eza awa ngai moko déjà na tokisaka yango na liaka na melaka yango lokola ti. Parce qu'à un moment, on a peu moins ventre, mais si quoi maintenant je crois ventre vraiment équité. J'ai que mon livre mounanga. Ils ont vraiment ils à quitter. Ils mounanga quitter totalement. Pourquoi? Parce que nazaki comme la ba j ya matiti oyo, c'est-à-dire aïe, oji wa posonango, oji wa posa matungulu, o toki siango très bien et toki vraiment et obimisa mai nango maloko la maiti. Kocha eloko te na kati ocha ngora na verre moko omeli na butu na tongo lisusu avo sa makambo nyonso avo mela même ti melana o mai wana et puis soko meli yango cha moi discipline pe na olia ça fait partie aussi pour papa musuba zalaka au mona 19h azolia au mona 20h azolia allez au lieu 20h au lali 21h moya mne etendeni digestion ça la m'a bien été. Par conséquent, au lieu non M sous 15h, au lali 19h, ça posera pas de problème. Au lieu 16h, au là à 22h ou 23h. Mon papa surtout à Matamba. Mon bal à Laura. Yéne à les la beaucoup la bonne c'est comme mon pote j'étais sali. Donc il y a beaucoup la bonne c'est le premier et puis Maramuso Nassim. Na tienzu nanga na moto na bosani web sabino te na chaki nzungu nanga na moto wana na tie mafuta na mesure oyo na kolambela dongo nanga na obakisa lisute donc mafuta nanga yango wana na tie le temps mafuta nga ekalingama nazo sala quand même aïe nanga pe malembe nazo pesaka pe ba mama batoli mama landela ka santé ya papa qui ndaka kayu papa asalaka moi misale belé en tout cas ceux qui ont eu idée ya ko landela ka pe santé ya papa et ko ça bino bien chaque fois je l'embara biloko surtout papa na tongo na zana émission mon pe nazo ça fait partie quand même comme na ko bana ko la sabino comment déjeuner le matin na bi ke bino bozana bolinga na bino plus
Bablo on a bino belé. Je crois que c'est clair pour mon awa. Donc na kutata na eloko moko suna retrouver binoti. Na bisi bino joie makasa ya bitungulu épargner yango. Je yango épargner on ndinga na za ko épargner yango boyi. Chango pembeni. Ils ont un rôle. Bando rebelle va éviter quand nous sommes en abou. Vous en a poso diminuer les boum. Maman. Vous avez n'a pas ça va mon hôpital pour un nid. T'as la rémission en mingi s'abonner ou nous aura batoli et belé. Les moiseaux lingués qui au qui t'a les boum. Koki musique à te. Ba poso quand on a zocha pembenyo. Ils ont matungula rouge. Ils ont matungula ya pembe boy. Ils ont pour monter. Nyonso ya matungula. Toki sa yango. Yango tokisi yango yango oche yango wana le temps mafuta nanga zo sala makambo wana zo sala kuna ngana okata quand même épices nanga parce que nakata ino épices nanga te tango zo lambela papa biloko mama kozangi saka poivron te kozangi saka litungulu te kozangi saka tomate te kozangi saka ndembi te ndembi eza bien pona mibali poivron eza bien pona mibali tomate eza bien pona mibali quoi encore céleri eza bien pona mibali ail eza bien pona mibali donc par conséquent kolambela mobali biloko tel rozo lambela chauffeur moi ça dans les passages tout zolamba biloko malewa non nazui kutu likola ko expliquer bandeko nazui basalite nyonso ya poivron na boaki na kata babiloko nanga matungu no melango na poko voilà on a bomba rango. J'ai toujours l'habitude de koyebisaka ba papa kolia bilia ya tina banda kwa batu mesana mingi na loboka ya mwasi na o so moni ke oliaki na malewa mo bwe malewa na balamba ki bien yebisa madame de madame place mo na liaki kuna en tout cas balamba ki bien yo pe bongisa bilia la o papa ba kinda kolia libanda e bomi mabale belé ba mama ba contredire ngati pourquoi parce que moi si na ye azo convaincre yete na cuisine papa ça ini na bon nakendaka kolala akoma na ye ozonga na 21h ayika ayo lala likona ngo mamo lingo chanda ko propre ti mobala lo wa molimo centre vanda esika kimi ezali mobala lo wa molimo centre vanda après salité ezati na yebisa bande ko basi à chaque fois na yebisa bino lo wa mobali naza mobali mais na sunga bande ko nga basi parce que naza mettre cuisine na sala misala oyo avant ezaki ya basi lelo oyo toujours longue formation biso to comment sala ngo mieux que basi mususu basi ba komi ko se concentrer plus na make-up abosani cuisine tout ça ba oyebate. Très cher ami, je reviens vite fait. Nazui ai nanga nyonso na tutaki. Ai nangai yangoyo. Ai nanga yangoyo. Na paseye na che na mot na liboka. Mungwa ona kolambela biloko nanga nyonso ya lelo. Yango ni na ocha na liboka. Dans un droit soki na bakisi mungwa libanda seki mungwe ko kité. L'état mafuta na ngezo sala kuna nazo tuta ai na ngai mama landanga très bien na bokebi nazo tuta ai na yebike mama butala ka ba émission bozolo ba trop pour na ba émission na nga en tout cas papa félicitations ozola ki sapiso to yeba ki ba recette musuti to zoye bakaka ndingo zolamba ka boye eza bien ya mabeti mais les colons nango ezali maman fais de ton mieux. Papa me sangalo papa loba moi c'est ngoko mola mama kasi c'est que les anani ibise na lito c'est que les papa yams voilà na la kisi noni na tuti ai na ngai na mungwa na zui yango na ai na mungwa na che yango na dongo nanga na zui ai na ngana mungwa na che yango na dongo nanga na yebisaka toujours ba maman boza la plus na système ya kolambaka na ba lutu ya mabaya c'est très très important lutu ali bende za plus
peut-être pour nous se servir on a vu yango na si bomoni ai na nga yango wana na baloli libanda na na baloli ai na ngai na ai na dongo na mungu ndenge na chaki leta mafuta ezosala pe mwa kokalinga maawa na vi dongo na nga na okalinga na si mutu nyonso olanda nga très bien na vi dongo na nga na che yango na mafuta na ngai ndenge na chaki. En tout cas na posa papa nyonso mama nyonso papa oza célibataire landanga vraiment na bokebi mama pe obali déjà mais kolamba est compliqué au moins mukie parce que le ba sœur na biso ba olinga mamba olamba te ba olinga plus mamba make-up na nini oyo ba sœur ba yebi mingi makambo wana make-up na bleu no mo ba sala wana au-delà ya makambutu na yebi saka toujours ba maman cuisine eza parmi l'éducation tant ozo koluka o apprendre mwana na yo lolenge nini balambaka maman ko négliger ata eloko te lelo bana baza ba victime ya makambe belé mwana yebi kolamba te yango ekotisaki infidélité na ndaku mwana yebi kolamba te yango ekotisaki obéissance ya mobali na ndaku mobali ayoka su mwasi na yete basola lisu te couple et perda harmonie parce que moi ça yebi kolamba te maman yango na yebisaka bino à chaque fois tant ozolakisa mwana kolamba biso déjà kolamba tobandaki koluka koyeba andeo ya koluka na yeba je faisais aussi l'effort ya bisika koko na biso grand-mère na ngai je sali azolamba ngapi na zawana nazo sala toujours suivi na bango ya koyeba bazolamba nini est-ce que bazolamba bien to baolamba mabe le temps to sa makambo oyo dongo na ngana mafuta na ai eza de ana moto pourquoi na che dongo alongo la zei parce que naza na posa ya kolamba dongo ya zei te yango na sali bongo na posa alamba mazei te pona kochaye nguba loko na posa alamba mazei te pona kochaye nguba naza obligé ya kokalinga dongo skolo kwaza ka zei po zei wana longwa il faut zei alongwa déjà na mungwa na yena guna ya ai azana ai na wana ba saka maka bazo pesa elengi na soupe na biso na mokola lelo en tout cas recette na biso vraiment eza recette moko ewumela na ngoti tozwa piment na biso poivron toko kata ye nayebisaka bato des fois il faut le faire rondelle des fois il faut le faire triangle des fois il faut ça dépend ya ndenge ozosalela art na yo cuisine eza art j'ai toujours l'habitude de le dire yango nazalaka soki namoni mwana mwasi azolamba en tout cas nazalaka wana nalandelaka vraiment j'aime pas kotika mwasi azolamba ozomona azolamba namo baerreur c'est décourageant donc nazo salela bino bandeko bozwinga na katikati nazo salela bino dongo me ya mwamba na nzombo biso awa tozalaka plus bio donc ngai moko soki na olamba boyebaki naza bio mais des fois je prends aussi le temps ya kopesa
donc kopesa pe bato musuba lamba mais kopesa pe bato musuba lamba ezaka nango mabete ça fait partie eza pe ka bien pour na kosala échange ya mayela cuisine mais bandeko ebele balingaka mingi omona bango balingaka mingi kolamba biloko à vivre frais. Moi je ne cesse pas de déconseiller bateau botika kolia biloko à vivre frais na biloko batia ba kib magie. Il y a vraiment qui toko mingi te mais les gens va nous dans mon fanatique à biloko à vivre frais bon au pekisa bango te mais le boko ya bakoko nde ezali fin esika puis ba maman ba papa ba sepela na émission baloba en tout cas papa Yams félicitations pour na émission au saleli biso le boko ya bakoko nazi tomate nanga tina osalaka makambo oyo mama ti bomoni na okataka boye bake dongo eza na moto etoka na mai te kaka na mafuta bato mosusu bayokanisa loko ezotoka na mai kaka na mafuta na tiaki wana azokalinga ye po alongola ye zei parce que dongo aza mpe na mwa zei moko bo azalaka nango bato mosusu bakokotya avant soko oza na poso na badongo azei okokotya nguba na avant okini mpo okalinga te nga lokwa naza na posa dongo azei te po eza bilei moko ya zei ebongaka mingi na moto aza se sentir à l'aise quoi ntango aza kolia mais ekomaka na degré omona eza biloko moko ya soni soko olataki chemise ya pembe attention mama oyo otuna oliaki wapi mama oyo oyeba makambo mosusu okendaka kosala libanda pamba tana osala makambo nyonso dongo na nga awa mpe bomoni aza na mwa zei soki boolanda bomona ana mwa zei mais siko posa na nga lokwa naza na posa naza na dongo azei te naza oblige osala nini ya kokalinga ye ifo akalingama donc soki akalingami te na kotika te il faut akalingama ana mwa huile na ye kuna tokolia dongo na biso bandeko baolanda biso na semoule tokolia yango na fufu bandeko nyonso jikelakisa bato mbisa kokauka na biso wana eza nzombo mpona bato bayebi te nzombo azalaka mpe lokwa anioka ye wana apo olakisi bango épice na biso ndenge azalaka bongo so otyeka mai oresir lisu te zei wana nyonso toyokaka na sango moko asali nini akufi e abimi sikoyo mobimba plutôt po boma zei ifo kalinga dongo akoboma zei ye moko soki abomi zei ali nde akopermettre yo obakisa biloko mosusu po à chaque fois na obakisa baépice oyo yebaki akobakisama mpe na nasi bima pilipili misatu na kobwaka na dongo na ngai. J'ai toujours l'habitude de koyebisa mama ozo sala la cuisine sala effort place ozo lamba ezala propre sala effort place ozo lamba ezala propre kosala makambo lokwa batantine wana basalaka te azo lamba place mosusu azwi atie miliki place mosusu azwi atie biloko éparpillé. C'est décourageant. Et décourageant ba ndeko mosusu. Mobali akoya na ndako akobeta pe tourna ba camarade na ye. Aya ba kuti ndako des autres bongo. Mobali monetinga na kimi na ngai. Na bimi na nga na kimi na yaka tina pokwa.
Na yebisi bino à chaque fois. Ah non, tout a pilipili nanga. Kuna bande ko bali a pilipili. Na yebisa bino à chaque fois. Mobala alo wa molimo centre. Mobala alo wa Saint-Esprit. Saint-Esprit linga esika makelele te. Saint-Esprit linga rapé sika ya nini te. Oh non. Nga mbali nga amesana nga bongo abike na za makelele. La yeso mbali no salinga makelele. Quand on perd de mobile no ka yo mo dans les filles. Puis nanga vite fait. Le temps on saka misala oyo. Le temps bon mon nanga on saka misala oyo. Dites-vous que Nazalina mbisa ko kauka nanga eza wana ezelanga mbisa kauka nanga ezelanga na lingina banda siko procédure ya mbisa ko kauka nanga mais là traitant naza obligé à recha quand même bopeto place nangai nazo sa musala parce que na sa musala ya biloko ya kolia tozaka contre salité. Voilà. Le temps to sa makambo yo ndebo omona awa nguba na ngana ona chete na zwimbisi nanga. Mbisi nanga aza mungusu. Mungusu ndenga za wana ndebiso to lobaka na kimongo. Na poso na yeba boaka te sukola ngoka loko elamba. Sukoli ka loko elamba zonika boye. Osilisi mungusu nzamba sale na mwa elengi moko boye passé ka loko elamba poazaka pe na mwa milinga litana osa makambo ne pesa bino dongo nanga ya na mai donc na yebisi bino déjà j'ai calamé une tête une tolia parce que bilo on a besoin de gelingue bela mungusu maboa ta eloko te balande la kamisuni nyonso de près voilà yeyo bomoni bassin atiki ata eloko te po mungusu batika eloko te mungo nzombo plutôt no bata mungusu na ebite lo no abosa na bilo na ngai bweto na la même no nzombo on met l'avenue le nzombo na ozonga wa chicken bat bayi ba est-ce que zeiza to esili to mona zei azana nga mwandam zei azana mwandam akomo dimni le temps zei ya osaka makambo wana to za stois ko na mungusu na biso photo meke so imungu akokaki. Très bien. Ah. Na meka kushine likona na mongala. Buta mongalo gelengi. Na mongo. Da mungusu ndaza nzombo na biso aza ya obela. Posona yaza lo wanguma. Kubwaka te papa. Kubwaka te mama. Esenga bandi kona biso bakolia bakozala ba invité nanga. Nzombo na biso
nazo panzae nazo panzae kwa lamba mabien na nzungu le temps toche dongo na biso kuna na moto to na posa te tolia yango moni naza ko bozomona nazo panza nzombo na ngai awa ye wana atondi avimbi na nzungu. Cas, tout ça est sur le logo pour prouver tes très chers amis. Ok. Je dis qu'elle accepte sur le bande de Robatala. Ah, Nancy, Kalingami vraiment. Zeinae Asili. Mais tapo na komi, na ozasikoyo. Épices nangai. Les tungulu, tomates, poivrons, piment, ail, aza déjà awa. Na zuye, nandembi, na mélanger. Wana zui dongo nanga déjà na kalinyango très bien. A diminuer moi zei parce que zei, il y aura pipi les sila rason monté. Les sila rasoloté. Nde bozomo na wana. Biloko nanga épices, na yebisaka toujours ba maman. Lambela papa biloko ezala na épices. Et permettra mobali azala azala correct quoi. Ah bozomona na check kaka nanu épices nanga. Na kosuka wana te nzombo nanga pe. Il faut akota sika pi na ozwa nzombo. Azocha. En tout cas ngamo na olula recette na ngai na bike bato bazota biso pe na TV bazolula ngo. On n'a pas de choix. Bozota biso na TV bwana choix te. Maman na yebisu à chaque fois na lobaka na yo cuisine ezali art. Kolambela papa biloko na loyenge te ou non ça pressé na ke château rouge. OK ko sa nini? OK ko sa nini na château rouge? Lamba musala no za lamba nde biloko mobali aloba mwasi nanga. Mobali il faut akutaka yo toujours na cuisine ya sika. À chaque fois azolia alobaka mwasi nanga en tout cas félicitations. Ko sa la mobali no biloko monotonité. Lobo lambelake pona madesi do lambele ponda ya mafuta lobo lambeli ndunda mozindunda no sala ngondire nit mwamba lobo kuno salika ndunda na musaka donc dongo kaka ndenge za awa pona nga na kosa ngono ba cuisine nyonso jusqu'à là bomoni na che maite na biloko nanga ba maman ba papa o baza ba célibataire Chilumbu bek masa nanga Eric Kendo Chilumbu Chimbulu na lobi na yo na chei na ngai awa eloko te. Kala ndenge bomoni wana mai nanu akoti te. Ba épices nanga nyonso yo abota mai. Bobo sana te tomate azaka na mai na ye. Litungulu azaka na mai na ye. Poivron azana mai na ye. Ye moko dongo azana mai na ye. Nzombo pe ana mai ne so bo remarquer bomoni vraiment zei nyonso. Esili mais na prometaki bino ezali dongo ya mwamba mais mwamba on osala ngo mwamu kie kako dépend na bisaki bino o ezawa na ezebele totika ye atoka. Voilà très cher ami nguba na nga oyo na kozoye boy toza na posa pesa ka saveur ya nguba. Ça dit soko zana nguba ya boye kabola 4 parties na 4 parties wana moko onda kokota ka na biloko. Voilà le temps bleu on a biso azolinga zwa forme pour bleu on a biso fois zwa forme. J'ai toujours l'habitude de koyebisaka ba papa na biso bo talaka biso na bandako ba mama bo talaka biso na bandako. Mama mobali aza lokola molimo santu alingaka esika makelele ezati alingaka esika bosoto ezati zalaka toujours na habitude ya kopangusaka bisika wapi ozosala cuisine na yo ndenge na salaka à chaque fois ezaka cuisine tene na idara bino même ça lebele papa moi benga bien en tout cas papa ba émission na yo félicitations parce que moi sinanga zani moi négligence mais jour wana par coïncidence toujours ta l'émission na yo en tout cas makambo wana ko loba eza makambo moi sinanga a négligeaka alamba place moko zomona salité ezali
azora semoule ayungula ngote tala biso tozora semoule na biso toyungulaka na comme une étape à semoule pour anine ba papa ba maman parce que mai nanga na tchaki na moto ya semoule eza wana wana comme déjà na étape ya semoule yango na olingana sala bino poto poto en tout cas na kolamba bilo nanga bien bato ba kolia ngonde ba kopesa bino goût ya recette nanga mais ce qui est sûr ezake il faut toujours que ça effort ya kolamba biloko ebima bien na ebisaka ngo ba mama nyonso kolambela mobali biloko loko ozolamba presete mama ozolamba biloko kiat na kila kuta na ba moziki mbacha wana ndawa libala te mama moziki zelo musuli ba zelo mususu faut faire la différence et parler la part les choses libala za maka mususu moziki za maka mususu comme il peut ça na moziki trop te on a kéré na biso makelemba eza problème te mais s'occuper na mobali na yo misu bozo ya ba réunion makelemba na déjà tiaki mobali ne recette moko sikatala kinga na TV yo zaki retard ya tala kinga ayibi recette wana ache mobali na sepeli mais yo liko nango ozakaka na ke moziki oke moziki liko nango na ndaku olambi te mobali azonga na pokwa papa bambole makofi kuna pepa na bino pe kuna na Europe nde toyoka mobali aze loko te yo kobosana te oza congolaise kobosana te oza congolaise kobosana te ke toza babantu mobali epa na yo liboso na yo aza papa mobali il représente tout pour toi ton mari voilà là je reviens ici na tchena no maite elo na oki mezaka razei elo na oki maawa izaka ka zei elo to oki maka yango wana voilà le temps to sa marambo nyonso j'ai toujours l'habitude ya kolobaka na jikin Robala lobby jikin. Yebisa mwasi na yo cuisine ezali patience, et la art de patience. Asa l'effort asa la passion tout temps azolamba. Alinga kozala preseti. Mais pour abela moi bien, nazana moi lolengi na osalela ye. Nazana moi sani na ngamoka mukie awo. Nazana moi sani na ngamoka mukie awa. Sani oyo ne ko permettre nga nacha nguba nanga kata yango mwa mike azala déjà nguba azala déjà na mwa allure ya ko bela déjà parce que toi na posa vraiment ezala mwamba te ezala mwamba mobimbati na sukati toza vraiment na posa wana te. Par conséquent, il y a un système il y a toujours mwamba na biso to cheye mai ndinga za wana ndi bomo na wana après to kozwaye to cheye mai to cheye mai ndi bozomo na wana nguba na biso azo mériter mai mukie kaka ndi na cheye wana pour ça la biso pâte soki maman oza na possibilité finaye na kata mai pour au père de tante le temps dongo na ngai azotoka na mafuta pamba cela ne veut pas dire que dongo mafuta wana yango ndi na mai wana na kolambela non na kosala juste pâte na ngai na mai moka mukie pour éviter zei na biloko nanga pona ko éviter zei na biloko nanga yango bomun na salaka mai pat boy to salaka na nguba mingi po azika te ni ala mele nguba ya soupe l'autre fumbo ya soupe l'autre fois to salaka boy po azika te
Na gene kolamba na fête mo wa coutumier ba mbaki famille ya mobali. En tout cas famille ya mobali balobi toko senga yo oya kolambela biso na mariage religieux. En tout cas tokolia pouleté, tokolia sosoté, tokolia poisson thé ya vivre frais, tokolia rabiloko oyo olamba. On va être trop traditionnel. Et loko ba mama wana ba yebisa nga yango wana. Faut ça toujours attention. Omoni awa nazo balola fufu. Koto nazo balola soupe na ngai ya mwamba. Koto nazo balola ka fufu na nga parce que naza na besoin tana sala erreur mon côté. Yango mona ebisa ba mama so za na cuisine zalaka vraiment vigilante. Ko sala makambo pressé te mama. Ozo kendela po na kiti na se. Ozo kendela po na ke Château Rouge. Ozo kendela po na ke place okendaka ko luka nini. Muziki to boite. Muziki na yo. Mais et puis zalaka toujours na mai moko pembeni tango ozo lamba, ozo sukola maboko. Na zongia wana recette nanga. Faut toujours na système ya tango ozo balola biloko, bomoni zei vraiment complètement asili. Soko ozo balola biloko na yo, sala effort, luta ko maratina sepo biloko ezikati. Marambo yo nde vraiment faut tadinga la pa ayaka koyekola chaque jour aye barape. Au hasard omona soko kepa na okutaka alambaki le matembele. Pona yé ko lamba fufu fufu ezalaka mélanger na masangu. Donc so bachaki fufu liboso masangu na sima, wana ya ebolamba te. Donc eza parmi biloko lelo to solango na mesa na mon cher tadinga la pardon. Aye bine makamba kolamba mais dada betilinga lisola bi yams dada tadi azama mystique. Donc alamba so abi alamba le soso alamba soso nzungu mususu bipandi nzungu mususu ngombe nzungu mususu. Donc yende un mot ça interro général il alamba ngoti. Donc azwa ngono so après acha na basali différents zolia. J'ai toujours eu l'habitude de regarder Sarabino cuisine et art. Faut lamba toujours na moi le lingmo boui. Chaka awa caméra amonaka biloko nanga dongo déjà ninga zana azaya kobela. Lokola komi siko ke kobela bomoni ze esili. Na kozwa sikoyo soupe na ngai oyo ya mwamba na kochana biloko nanga. Kaka boye esili naza sunelo musu na batsa te. À part mai mwamba déjà azana kati bino no soboki guna et puis bomoni ke mwamba amonani mwamba mukie kaka n'est-ce pas Nancy Mandende. Voilà. En tout cas awa déjà ba maman ba papa bino batu bolanda biso to komi étape puisque to kocha mai na biloko na biso. Mais mai yango to za na besoin za pe mingi vraiment te. Mai za ni mingi te po to na posa te asala biloko na biso kilo et to kana mwasi bomoni zei vraiment esili. À chaque fois ozo balola biloko balola biloko na yo tina sepo et zikate na se nani lo no lo bate awa nani lo no lo bate bino mo bozo mona na ba accessoire mai mukie parce que nzombo na nga épice na nga za na ngo besoin ebela. Elubu émission na biso loboko ya bakoko yango oyo biloko na biso photo meka mukie kana zeyoyo c'est bon mungwa déjà c'est bon
na bakisi mungu ate ya ba mama kaka nde na chaki mungu na nga wana yango nde na finiki ti sikoyo nazo finika biloko na nga koto fufu na nga eza na moto voilà biloko na nga nyonso ekomi siko na era kofinika ye o mofinikwa awa oh là là ok mofiniko ya awa yeyo nafiniki gombo na ngai na timuli na nga nguba na ngai yango natikaki nde nayebisaki bino nayeseminoki na kotika yango natiki yango etikali. Voilà, très chers amis, très chers Internet, c'est ici que nous vous disons un grand merci parce que vous étiez si nombreux à suivre cette émission, mais ça nous reste encore quelques poussières de secondes. Tout à la bilo on a vu son ndenge kobela et puis tout à la ndenge fofu na biso kobela. On va se retrouver, je crois, dans 5 minutes. Tout à bilo on a vu ça. Après, on va encore repartir pour revenir pour finir cette émission avec mes invités na table. Tout à l'heure. C'est parti, Djikem Olema. Toliaki biso nyonso mesa moko. Mais totondaki ndenge moko te. Ya Noël Ngiama. Yoka Colton. San Pedro. Olingo ebandaki nde na kibolenge. Tala lelo lingo bomanga. Nakanisaki nakovivre na molingongo. Tala natikali singleto. Musufa kebere zero. Chizemu zero. Let's kabe ya commune. Zero. Directeur Dada. Willione. Mami Kusheni Yone. Kodamboka yone. Voilà, nous revenons ici pour clôturer cette émission en bonté, comme on dit à chaque fois. Bilo on a yango Djikem Olema poussa na bato ba mona. Na chaki yango mai bo monaki, na fini kaki yango. Na examine bo pesanga kaka quelques temps après. Je vais revenir pour na relaxa bino. Nzombo na ngai. Bozo mona na ko tsalutu na ngati na se. Osuri bilo ezika elingi ezika etombwama. Voilà. Biloko na ngai yango oyo. Dongo dongo. Na nzombo bacha mwangu ba mukie. Po apesa saveur mosusu. Biloko na ngai na assure ebeli. Na suni eloko na koprouver biloko na nga ebeli eza déjà prêt ya kokita. Eta nazoluka nakitisa biloko na nga réchaud na ngai pe fufu na nga pe potopoto yango wana jikelakisa bandeko na nga batala biloko tolambelaka bango à chaque fois. Wana potopoto na ngai yango wana ezotoka vraiment topesaki yango temps potopoto masango il faut kopesa yango toujours temps kosala yango loyenge te il faut kopesa yango toujours temps so opesi ye temps ekozala bien mingi mpo na ye. Faut ozala toujours na habitude ya et ça va fou temps. So peut c'est temps ta maman beso après. Et ya ko mama mususu.
Le roi potopoto on a déjà tokaki. On a vraiment na et là comme sous vraiment au salaté fona bandaka ko baluse na moto. Pona bandeko ezamba liboso ba mona esika na kolamba fufu. Balola fufu ya masangu na moto. Faut toujours avoir cette habitude. Ya balola fufu ya masangu na moto. Soki obo kitisango na loenge oko risque soit asala mbuma soit abima mobesu. Bande ko musu bakansanga na muluba na congolais. Baluba baza ba congolais. Ndingi ngana yo tuza ba congolais. Forum Saranzete tina se po abimisa potopoto avandaki na se amatise likolo. Ndingi bozomona nazo sala wana. Bilo musu esenga fufu za makasi. Bilo musu esenga fufu ezala pe mwa kolemba lemba. Mais zara toujours na habitude de kolamba fufu na moto. C'est très important. Surtout sur ça la semoule. Ils ont un peu ma maintenant en choité. Il faut kaka to ça la bouille. D'accord. Na étape oyo to komi nango jigela tsa bande ba mona fufu nanga ndekomi fufu nanga ekomi vraiment bien par rapport à ndenge ezaki liboso ezaki nango kaka bongo siko vraiment ekomi moi propre ekomi vraiment propre mais na sali yango nanu te ndenge bande ko balingaka kosala bande ko balingaka kozwa fufu bo balola ndenge na balola wana esengaka temps wana zo expliquer bino bomona rango donc na tiki yango bongo bomona potopoto okozaza na C il faut abela donc wana bomoni ndenge akomi to koma siko na obligation okitisa ye voyez to chai na C awa et ça sera toujours ba papa ba maman cuisine eza parmi ba éléments oyo ekotaka pe infidélité na ndaku ya mabala cuisine. Par conséquent maman ko ignoraka cuisine te ko ignoraka cuisine ata mukiete. Bozomona fufu nanga nazo comme ça nzete tina se alaksaka toujours bande ko na biso lolenge ya kolamba fufu parce que na yebi ke toza bato de la ya makambo nyonso. Voilà. Wana bomoni wana ezali semoule nanga na tche déjà semoule wana bozo mona na lingi na chaye na thermos na biso comme d'habitude. Moni fufu nanga sambuma mbuma ate yo wana zo boaka na thermos nanga.
ezala meilleur. Maman, nazoyebisa bino sekele moko ezali sekele ya libala. Surtout bandeko na biso baza ba jeune marié. Kosaka RRT olambela papa biloko ka bongo na yebisa bino à chaque fois mobali ba mesana na été. Ngana mbali na ngade ato mesana, qui vous a dit ça? Que mobali ba mesana na été. Qui vous a dit ça? Qui vous a trompé cela? Mobali ba mesana na été. Mobali aza kaka mobali. So bo mesani bino na bino ko kantiate ko mesana mobali na o. Voilà. Fufuna yango wana, c'est ici que nous bouclons cette émission. Il faut avoir toujours l'habitude au chocolat. Fufuna yo, nzete ya fufuna yo. C'est très important. C'est par ici que nous vous disons au revoir. Tout le temps à la table avec mes invités. On va essayer de mettre carte sur table, noir sur blanc. Merci beaucoup à Tika Molema. Merci beaucoup à Mama Top. Merci Mama Top Wato Kilo ya Congo. Un grand merci à vous. Aussi à Maman Martine Toko. Maman Nene Toko. Kilo ya Paris. Je te salue. Tout à l'heure. C'est parti. Nous avons toujours mis ça. On a invité Nanga. Avec Tadine Galapa. Aussi avec Dada. Dada, ça va? Oui, ça va. Très bien. Vous avez invité Nama, Lélo, pour déguster le qu'on a l'ami. On a raté trop. On a rattrapé. Voilà, l'occasion s'est présentée. T'as dit Ngalapa. Noko, ça va? Ouais, ça va. Bien que tout au début, quand je venais, ou accuser devant les internautes. Papa, oui, il colamba foufoutine dans le bac. Non, c'est une vérité, réalité, ben voilà. Mais aujourd'hui, j'ai eu quand même l'occasion de goûter non, parce que trop parler, mbanga passé. On va goûter plus. À la fin, d'être au pesa, d'être au côté. Voilà, on a aussi servi. Merci. Non, mais d'abord, il faut donner à la femme. Il faut être galant. À la femme, on a la fille, on a posé la cause. Papa, tout le monde a fille au bazo kose la zemi. Awa eza mambo kolia. Aya mambo bakangisi lisarato la. Makambo na famille se pekisinga balobi na lo bati mokango. Lobi koloba lisusu te. Ko ne posani da ki bat balo babongo. Oyebi ke na moni même ata kulutu Mosaka a regretté nango. A regretté nango lobi non, il fallait pas. Na émission il fallait pas de ça. Bon, en fait, le problème est ça. Tout ça rend effort, hein. Tout y a pas de bon, on a un comment ça va, on a l'idée. On a un nion sur bien à Tchakande Bino. Noko. Tout y a des. You, y a pour autant la télé. Pour le Bino vocal. Ça sonne des. Jesus. Non, ça dérange pas. Mon âme n'a qu'à bébé, ça va ça va. Ouais, Napoléon dans mon boulot. Bon appétit. Merci, merci. Et pour Foufa avec les dungu. Les dungu, c'est quoi? C'est chaud. Keba, ne l'obéliana, au lieu de dongo, oya l'obéla. Bien, il va le voir aujourd'hui à mon sol. Les amis, tu crois aborder moi si je m'en vois. Je vous laisse en concentration. Ah ouais. Sinon, il y a. Non, pendant la diété, mais on a goûté. Félicitations. Merci mon cher. Vous avez un commentaire? Moi aussi. Dana misana o. Le beaucoup nous dana misana. Ils ont toujours waouh. Oui. Oui, bah pour lamba, il a quoi bah pour lamba té. Il y a moi si on a des balles ça fait parmi les autres créer infidélité. Oui. Parce que moi si ceux qui au yégo ça la nuance et que ton homme tu ne sais pas bien prendre soin de lui na table. C'est un défaut oyo mutu aroyo lambela e biloko ya lingaka. Akangami. C'est quoi basi musuba e ba honte. Basi musuba e ba te on ba nzaka chambre. Soza meilleur. Voilà. Toujours mon bon sara. Nzoto na ye hein. Bon ici nzoto bilamba na ye habite ça bien mais habite que fa comme ça salon, comme ça cuisine et biloko ne on lia et l'on se fait dans la place là. Tant on va là comme infidèle après mon mituna. Williams. J'ai eu une petite question. Comprenez-nous, hein, nous sommes en train de manger en même temps au sol là. Tout ça tant courant na Congo à passe.
po dongo o ebimaki tokoma kasi boye osali yango nde nini mpe koma bonoko bon nalami yango dongo mwamba mais oyo kama mwamba ndiye na suka ndeti eza te ndeti nde oza mpe na kati te mwamba nzakomba loso donc osaleli kaka ndeti comment dirais-je libanga moko ya mwamba voilà même na cuisine bando bota biso bomona ezalaki mwa tartine mona kabole yango na division par 4 nazwi moko wana nasali yango mwa pate vraiment na kati ya mai akoma nyonso mai nazwi sikoyo dongo natie na mafuta mpona moni zeite voilà natie na mafuta akalingami abimisi zei nini nyonso mais avant natie na mafuta natutaki ai na pili na mungwa libanda déjà na mélanger na dongo po dongo azala mwa difficulté okanga mungwa abandi sikoyo baloleli ya libanda kwe natie na mafuta lokalinga sikoyo pour que epesa biso produit fini boye ça peut prendre combien de temps et puis les ingrédients nini bena okoki ke mutu akoki kotia lokola biso baye toyebi kolamba te que je peux mettre pour que nazwa saveur mpifo goût oyo eza na kati ya babiloko oyo baingrédient nini mpe temps nini ekoki kozwa nga pour que nasala eloko déjà il faut ba cuisine eza art de patience ok cuisine eza tolamba to apresse tolia te bolia bilo ya mobeso cuisine eza eloko bapesa yango temps ok miti mbisi deya totie na kati ya bilo na biso deya eya mbisi moko deja asengaka toka makasi alemba nzombo deya aza makasi kozala bambisi ebele asengaka toka po alemba ye moko gombo kuta kobela na dongo ye moko mako kumbela neti po abela mais awa natie poivron natie tomate natie ndembi natie litungulu natie ai et puis c'est fini nama pilipili toboyi na kati mais procédure ya komemela ngo nde sikoyo parce que moto nyonso boko ozapela biloko wana mais okomisa mpe biloko bien boye te po procédure ezali mabe il faut vraiment olandela nde procédure yango nde eza kofaire partie ya recette voilà donc olobi ke okalingaki dongo na mais non monongo vert elo nini esali po maintenir toujours vert nango ndeti ka eza mobesu ndeti okalingi te et pourtant mafuta soki moto akalingi eloko echange ya couleur. Une très bonne question, Dada. Merci beaucoup. Bandeko bolanda biso m'a expliqué bino boy. So bolanda la cuisine ngani bandeko mona. Na chaki c'est bon? Ouais, merci. OK. Bo mona na jui dongo nanga na che yango na mafuta e kalingama na boyi ko finikango. Ko finika biloko komaka étouffé et ça a biloko changer couleur. OK. Alors na boye ko finikango na kalingi yango mobesu ka mfini kulikolo ezate na balola kana zo balola jusqu'à ce que na koma une étape ya ko joa mbisi nanga na bepisi nanga nyonso na sopi na kati malgré na sopi na kati na finika ekati na continuer ko balola ezo kalingama tant na moni ke dongo nanga abeli déjà po dongo abeli avant biloko nyonso abeli nde na yesu ko kozwa soupe nanga mai wana mukie ya mwamba na sopi na kati na bandi ko balola na tika ngo sumu mata mukiali na zwi mai na chi abandi ko toka no ka bongo samba finika yi vers la fin nde na yeko zwa mfini kunanga na chepo abelisa siko ba épice donc eza bongo ndela mami yango moni dongo azo garder moi couleur na ya vert efel kitoko yam satan kolamba boye oza obotami nango to okie na babili na bitelo na banzela ya ba kelasi nde oyokoli kolamba parce que c'est pas donné à tous les hommes entre autres moi ton frère et pananga du matin au soir lambaka bouillon comprenez-moi na lambaka bouillon je suis tellement fort en bouillon grave donc on a les légumes le wafona qui nous voit pas maman top moi c'est zanga génération maman voilà, na biso donc kuna nde côté na qui nous voit légumes mais sinon de moi-même kuna ça la sauce na pourquoi katé faut dongo une fois j'ai acheté ça na qui maman top a expliqué ngai comment est-ce que tu vas faire ça. J'arrive chez moi à la maison na koka ko ça la moté mais na liango kana esprit ya gong ya dongo toi tu as pris ça où nanda ou bien nzela ya na beité. Merci Tadi. Kolié ba kolamba nanga déjà naza na dîner ya bato wane kolamba na sikoli na maboka tante nanga OK que je sali na koli plus na maboka ba tante koko à chaque fois tozali nazali le mwana mbali ngamo na kata famille ya basebele alors ba olamba ça arrivé des fois moi ko na biso abuti
musala musa wuti église aye na biloko 17h fatigué moi la mezati batu bazati atikele kangana ye mona yaka zwa nzungu chama salabu ninga zo tinda nga wana azo expliquer nga pe mbala moko indirectement. OK. Après un moment le cours na zena posaka ya oyeba na kinesko kokota formation ya cuisine na INPP. OK. C'est par là ce qu'on est koyeba moi ba recette ebelé. Je suis plus spécialisé dans ba recette traditionnelle. Mon est boyé. OK. Il y a pas d'équipe manger, il y a pas de quelque chose à vivre frère. Okay. Tout est bio tout les bio sur la bio. Okay. Et moi je profite pour lancer cette message papa maman nyonso. Pour ça on la bio belle bio va vivre frère premièrement. Deuxièmement, pour ça la paix est fort. Il y a ce qu'on lambi ko tchaki manger ko tchaki goûter. Na barrière grand-père na biso, na barrière grand-mère na biso, bazara na kib manger. Des fois plus loin bazara pe na ouilti. Bando lamba biloko et bande pour garder ma bana na bango puis biloko bando zakat toujours kitoko. Tout ça les photos zoom na kati yango moni émission na ngezaka cuisine loboko. Excusez, loboko ba koko. OK. Donc na lambi a na za tout en bio, donc s'il faut le dire, peut-être qu'il y en a soit invité musu na lamba biloko ya ko na nga na mi ko le samno biloko bio donc cuisine na yango yo. Voilà. S'il faut s'il faut apprendre à na bandeko oyo peut-être que bamibali na bango balinaka dongo erazo chango boye fiza pena singa emati akosala ngo ndenge nini po ezala différent na oyo osali biso mokolo. Bon, de toute façon ils ont déjà cours en ligne on a salaga qui relaxa bandeko na expliquer bango à chaque fois na terre bandeko ba si ebele na musana ngo na salaga mais cela n'empêche pas il y a bandeko mususu bon mona qu'il faut ba benga. En tout cas ngana sepeli na ningo lamba na olax na za poso la sanga peut-être ndi balamba bilo na biso moko baluba na botam na mujima été na botam na potwa wa mais na za muluba na bali muluba mobali mo za peut-être muluba za posa ka da bilo na biso ayebi comment balamba bilo ko baluba ba mujebujibu ba chilombolombo ba sensa bandakala babito nyonso wana en soi na yebi ni balamba ngo mususu baza côté ya ba lokele na yebi ni balamba bilo ba lokele mususu baza kota bangala na yebi pe ni balamba bilo bangala. Bref, cuisine nyonso za na posa ko apprendre o hésiter ya kobenga c'est pour ça na posa papa o lambela no papa dongo mais on a posa changer moi style DG à découvrir recette à sikananda ko landara émission na ça na lamba plus la bleu au moins posa moi recette na lamba no ja fumbo ya soupu na lamba no kondo limbondo ya soupu na lamba no bleu toujours ba recette moi différente par rapport à ovno bolamba. Donc c'est pour ça ko apprendre. Aux gens qui sawa, n'hésitez pas ni mona pseza wana oya obenga oya tikas na pesa raku nanda kuza bato ba ko cours en ligne na bato ba rapide privé bono aolamba ye moko na guider 3 4 5 séances aux anneaux jaila. Voilà. Merci beaucoup là. Donc bato ya kuna ya mboka bangala. Babiluka baluba ya balokeli wa prendre en ligne. On a tout à l'heure. Nous avons posé au Yéba plus. Au moins, il faut tout ça la réforme au Yéba kaka. Il y a un monde qui a bateau baza. A déjà licencié monsieur na droit mais a comme monsieur na posa a bandé sujet monsieur na économie. A que monsieur au ça la jeu un science politique. Moi j'aime les gens comme ça donc. Nazana tellement na posa au Yéba. Posa ya ko Yéba ndé ça la ngabongo. À chaque fois, tu en es au pour na INPP ils ont un professeur au bazar appelle ça cours à bio traditionnel cuisine traditionnelle et ba lokele bazali ya ba sakata bazali ya ba bandundu ba la ba mindi. Donc si je comprends la formation de oui alors moi ce qu'on a bandaki parce que c'est pas permis que soit aux oeufs pour la peut-être cuisine traditionnelle peut-être ya bangala ou que en même temps ba luba c'est interdit. Ils ont un cours ne balango voilà mais ngasko yo nazaki trop curieux ya so baninga ba opesa baninga cours moi ngana kina logis comment ça na ndenge nanga nazu copine na ye voilà na bandi kotanga yango jour que nous ça la pratique bah ça peut-être na balolenge derrière tout solo quand on se point. Tu es séduit? Non. À la aventurière. Ah nga ba ke bleu mi to makasi. Non, ça régime maintenant au trafic. Et puis, il y a une petite question. Le col à Bandego Nabiso Oyo Bazana ba restaurant. Le col à Maréchal Sauvé Yesa. Restaurant Yolo Ezo na
na Dallas wana ok. Maréchal Souvé yesa restaurant Yolo Ezo na Dallas à l'obité Yams il faut aussi la recette pour un restaurant na ngai ozalaka na ba condition oyo ocha déjà en ligne pour que les gens ba meka ko goûter le bokono même attendre na ba restaurant na bango ils peuvent t'inviter au Olami. Oui. D'ailleurs, ça sera, ils ont peut-être porte mon branchement fond les linga. Mon étude Dallas, ils ont restaurant qui ça va. Dallas, il y a les États-Unis. Mon Yolo Ezo Dallas. Donc c'est qu'à mon Yolo. À mon Yolo Tongo. Voilà. Et ça arrive aussi. Mais si quoi pour mes aranines. Bah nous sommes mon angana moi exagéré peut-être na ba prix na ngana pesa ba. Or que les alliés expérience mon sous omoni natala ba restaurant trop. Na tout à l'heure restaurant au Gisto. Oui bien non. Voilà. Il y a azaki moi na ya Augusto. Mais yebe makambo lamba. Excusez. Ayi ba ki vraiment makambo lamba te. Par conséquent, ayez ko sala ke Augusto a Koufi nous avons hérité bien aillé sur le plan cuisine Azalakité. Jérôme Tatikala Yawaname. Ezaki na mpuku mo azaki wana na otala à chaque fois les mouina lambaka et Augusto lambaka ndazwa ki limwina komisa yesko kwa élève na a formé limwini. Ya ye mo ba travailler en union sur bakima ki limwina Tatikala ye moko akoma olamba na posa ko koyeba. Tant on a une recette à sika et ça la yini et bakisa sous clientèle na restaurant. Bande lelo belé ba boya ko approcher nga peut-être parce que ba on a na zola un peu trop luxe. OK, on a proposé ça. Boyebi singa peut-être c'est la recette à sika. Na ça ba recette belé na créer. On est dongo dongo kaka. Na ko créer ngo na ko soka dongo mais na créer ngo recette mosusu. Na ko sala dongo na ngai ngai. Voilà. Parce qu'on a évité non qu'on l'a mélangé de peur que mon toit on a été à dégoûter à monter à tirer la fanatique nango. Comment dois-je ngai wana weza ngai ngai et yokanité. Donc yo ki kaka bouya dongo. Donc na sana possibilité au lamba net ba ko lamba peut-être net pondo ya limbondo à soupe. C'est quelque chose d'un peu rare quoi. Ba tout bazar na posa lia pondo limbondo kangama. Ya li foloto. Alors ya li foloto voilà. Mais parce que on a pas style mon ya na cuisine hein ya koluka ko moderniser un peu cuisine. Muto olia ka biloko alia papa to qualité to banda to botama tilo to lia ka dongo. On a yango na gumoko ata yomo. Voilà. Donc na présentera bango devis nanga. OK. On a présenté nos devis nanga bona pour ça la bino peut-être ni ou la mele peut-être dongo to créer sur recette à sika. Bon on a pour ça créer nos recettes oyo. Ceux qui ba client ba yé au pèse bango on nous ata delutu gratuit. Ba mika on ba yoka. OK. Comme ça sera CP nango no ébicier tarification de biloko. Parce que on a restaurant mon la ville et ça a qui paye makam nango. Mais après un moment, bah c'est pas là nango, mais après na monde va commencer à monter bango donc déjà comme nous le quoi tolia dongo na mongusu ndeti pona osala dongo na mongusu son budget okoki ko pona olamba nguka na ndako déjà ça m'a pris $20. OK. Parce que mon na lambi madongo nzu. Et puis au mona moni ya mbisi za vraiment ils ont mbisi de la cher. Alors mbisi pe da cher makas na mbisi nyonso. Nzombo on a lambi. Donc moi dans ma tête sur aux autres continuer. Moi je croyais que tu allais me dire plus parce que non na lobby il y a beaucoup non mon na lobby ko na mbisi o to le biso na mesure na biso. Biso to le biso misat. Alors ceux ça ko ke blo ko bango la na restaurant. T'as dit na faire découvrir yo secret moko. Oui biblo o to matulamba na nzungu oyo na otoli matulamba na nzungu oyo obike so lambi mabe oyo makitoko makasi kwani po balobaka ba itokia na bangala bato bango itokia bilo moi vite fait ya mukie e makitoko makasi alors ba isabe rêve o ba mettre bil basala il faut comme une expérience ya olamba bilo na nzungu mnene e mikitoko parce que pour comme na mesure wana il faut réunir fond tant on a lamba bilo à restaurant on c'est $20 OK. Pour nazana pour ça te que au goûter oyo ki bien nde olié boya ko lewe bisinga yams na place mo befo yo lamba na lambi kuna oyo ki ngo sepeli na ngoto bi yams o wana kuna leki tu vois et les caponi parce que na lambi on a nzuma munene ba moyen ezaki réunité. OK. C'est ça on a le baga on a proposé des devis soit monique devis on a savoir on a pour cela maintenant peut-être bleu mon on a rolia to côté quand on pendant 2-3 heures du temps.
parce que nga sona na babilo na restaurant tout ça a toujours promotion et puis ça bino que bu pesa batu biloko moi luta boye mutayo lene biloko mususu avant bana kolia bu mesurer bu petit bu pesi moi de lutu bu tili ayoka sura asepeli na recette et ça bino bochela ngawana voilà pona biso ba célibataire biso ba célibataire pe na cause oye na palais pe mais oui oui bien sûr na ote ko lamba na fête moko en fait na fête ko tout na foyer moko d'ailleurs je salue dans ma campagne babenga na lamela bango na griller bango ngulu oba griller akande to akria na bakapela parce que ça nga maele voilà kindaki na griller bango ndala pa wana maele silo sérieux batuka ba sepela ina ngo ndaka papa na mwasi na ye na ba ne bazaki 5 na bandi kunumbele ba uta France ba en tout cas ils étaient vraiment d'accord nazora ba invitation de la malabanda kwa batu je le fais à chaque fois mais pour mes alaga to yoka na ndenge mususu après on a envoyé comment ramener et là l'on est découragé. Bon c'est quoi là nous avons beaucoup plus parlé d'un côté positif en fait d'un côté négatif babilo ko nini ba mbiscade nini kutana nango surtout ero ke na olamba na banda kwa batu est-ce que accès est facile et en tout cas bien accueilli batu nyonso babenga ngeza batu mingi batala nga kaka OK batu mingi babenga en tout cas mon mingi pesa la gaba mama en tout cas papa obike bloko lamba tel net na hotel lamba dernièrement na hotel lamba nanda mongo dongo ya mobimba dongo ya mobimba ya bicarbonate dans au quantité na quantité dongo ya bongo kaka na zui yango na zui dongo ya mobimba ka bongo na bicarbonate parce que moni et permettre ba dongo monsieur zaki makasi elemba facile c'est ça ozongo sikoyo otiango mwa mbisi ya mai mbisi ya mai oya mobesu te mbisi vraiment ya mai mbisi oyo ya okauka te mbisi azo ya mai wana otie osopeli mai ya moto tango osopeli mai ya moto après akolongwa zei soka longwe zei olongoli siko musuni wana nyonso otie na kati ya dongo ndi siko mona ma elengi ya bilo voilà ya biso to sola dada azo yiba non ça c'est le justice papa biso to lia nanu to lia nanu voilà to lie na ko si vous venez pas yo ana rete nali kitoko makasi mais nanda ko lia soutien tenga comme ça il y a msko si c'était au moins maman na je me sens à l'aise nanga dongo là il est dongo hein et ça bien pour le coup hein à la maison là-bas je n'ai rien laissé et le de lamba mi on laisser bana nos ayo moko na olambelo donc na lambité nini te laisse-moi finir tout ici so na komi nganda na sambeli nzambe na sokoli mai na lali mais c'est bon mais ngam ça o dia dongo ngam so na salia ça ka dongo mona sopia on lambi sokokana wata ngolongo wiki bata yo eba olamba te et d'ailleurs il me olamba dongo on dit mangate yo so lia de dongo na ye jo ala lia matembele ngati oh matembele wana nga moko mutu na kino somba matembele na nga yam sa fandi wana azo coacher yo ke no katango bosala noko na kosi non te yam noko na kosi yam sanga no kosa tem yam est-ce que yo mutu dongo bana ki ko ba teke solo ya matembele na lokola kisi moko boye oto ba no lamba ine bien mais nga yo biga ba cuisine mettre cuisine sika za oyo kaka mulomo ka et tinoka sala mwa boye mais andi make yo de à 80% ils aiment mailler no moins 2% de qui yo merci comment non c'est-à-dire on se marre ko no zate ko ya no bedon yam tonde no lia bono ko yapi mune voilà awa isika to silisi et dada silisi na titi ya no ko kati yam en tout cas yo madame on a bien akola ni pour l'ambili non là on a tous notre boulot c'est ça le problème balia ka ba s'il vous plaît oui abia balia ba lobi voilà ça n'est fini pour aujourd'hui un grand merci à vous t'as dit non ndeka t'as dit t'as dit on est madame la niquer kata caméra t'as dit alia mais non bora mystique oh non
quand je trouve non, on est le babouité. On nous avait invité. non, on a dessus, il y a des gars. Mais dès que on a dit, ah, pour ce sol, non, c'est une des arbres, c'est ça. Non, ça là, excès de table d'un côté. Mais c'est parce que la nourriture est tellement bonne. Oui, Wani Evelyne, full option. Maman Zozo, la femme de papa Noël Mabakala Nzinga. Wani Evelyne, full option, grand homme de Belgique. Moi, ça va, ta papa Jacqueline, que je te salue, ma grande sœur. Merci aussi à Alain Bollier, papa n'a levé. Alain Bollier, papa n'a levé, mais babi mon tambo, donc, babi le connaît Tolia, Alain Bollier, ne bali. Et bah, tambo, mais puis, ça fait Tolia, pour y aller, Azana, sur la. D'abord, c'est le meilleur docteur du monde, docteur Aristote, Mikela, capitaine de Macambo, sud-africain, congolais, allemand, tout toi résident en Afrique du Sud, dans capitaine